Voilà, pour la moukeza petit déjeuner à l'élo et bandi na fait des camps. Na liboso ya mongali ma toro tumba papa nyonso ko milimo nyonso tu ya mabe etika bana ndingi ba banda vacances awa. Donc toza kaka na kati ya kolakisa bino ndeni photo tumba misala nyonso na satana. Kolala kola moukeza petit. Kabila doit dégager. Kolala kolamuka eza activité soki nkolo abatelio kolamuki na tongo oza en bonne santé oza na santé malamu oza komona oza kotala komisa nzambe touti kozala libanda na Angleterre chaque fois avant bana bazon en classe basala la célébration lokola lundi déjà ezali les 5 ezali rentrer bana en Angleterre. On a fait du camp et ça na libanda ya mongalema bana bazaki belé na ko filmer bana te parce que dans l'Angleterre avant on filmer bana baleka na YouTube to na Facebook faut avoir autorisation ba parents na bango ya ngo moni na zelaki bana ba se éparpillé après na filmer donc kolala kolamuka eza activité tango la mungi na tongo kumisa nzambe neto na ye sanzo na ye po azanzambe malamu alors kolala kolamuka vraiment ezali émission moko ya la bino na tongo na Sentinelle TV titre nango ezali petit déjeuner oyo ekesango oyo bo adopter yango na bandako na bino pe na pesi bino merci ndenge bo adopter yango. Alors na petit déjeuner normalement nazara na costume te na petit déjeuner nazara una na jogging una na survêtement una na bateni ya bavarese. Mais le col a tout avec l'église, tous les gars qui paient du sous-sous-kota, la pastérique, ou Azabongo, Mpakanabiso, Awa, Akendek, Kinshasa, ça, les accidents, Zonaki, peut communiquer mon aller samedi, Oyo, Banadi, surtout Manchester, à partir de mercredi, dans le quotidien. Pourquoi on met là-bas pour le cant, pour mettre l'huile d'orifin, pour lier à thé, pour faire la gêne, samedi, et pas pastérique, les total la match. Manchester City na Manchester United na Manchester tokotumba taba mobimba meme mobimba pe masanga ya ba sakoli ya ba potre ya ntoma ekozanga te baono surtout ba yebi ke bazana ba relation malamu na pasteur Eric na proverbe 30 boya wana ebele samedi oyo les 10 tozala wana epai ya mama Chantal na pasteur Eric Muzangi esika bito ko célébrer retour à pasteur Eric pour à Satana alanda qui tin Afrique pour abomaï na kokiete et aux la célébration donc tout ça na breaking news kola la kolamuka les activités en fait batunsu batuna ngami pasteur bémission sur salaka ozali et batu balanda ko le monde entier neni ermoko ozala montre ate ermoko makolongulu ermoko tozo comprendre tes années émission à petit déjeuner na la ta montre te parfois na koza na makolongulu na koza na lipapa na kola na mabele et ça dépend ndenge topic qui doit comme tout décider ce qui le peut-être na na montre na veste ezali exceptionnel pour na uti kokota na uti libanda directement avant l'émission na za na tante mais ezali pe pour na ko expliquer na let bino down te ezali stratégie breaking news nde ezali esika na pesa bino ba information. Puis face à face na maman Benezara révélation ya politique na par rapport à la Bible. Il faut vous comprendre bien. Émission na maman Benezara par rapport à la politique na Bible. Émission à rétro de la semaine normalement ça sert na biso Kashidi muto sala ango mais Kashidi azaki moi empêcher muke je crois semaine goya so kaza libre à continuer pour ça la émission na il y a ba information rétro de la semaine. Tous allez bon na intercession oyo chaque vendredi na minuit tout bon de la rapport na Congo pour l'église après tout ça na ba poatalas après tout ça na ba témoignage le ezandemwana. Alors lelo toujours que nous parler beaucoup plus sur le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire que ngai proverbe 30 tant on a zoya liboso na bino pour dire que le monde entier est la révélation il y a Fils de Dieu. C'est-à-dire, Fils de Dieu a se révélé pendant un dernier. Famille nangai, baninga nangai.
bandeko balandanga na Sentinelle TV, il faut pas mon année nazo terrifier l'enfer pour sauver les enfants de Dieu. Au baza captif à démon. J'ai pas été un oin pour devenir manipulateur ou criminel dans les églises. Il faut que mes adversaires, ma famille, mes amis, mes ennemis voient ce que mon Dieu est capable de faire. Comment mon Dieu est en train de libérer le captif. Tala naba mabale belé na communauté, naba église. Et salama naba église, et ça ba faux mariage. Basi ya ba pasteur mingi. Ba longola bana na bango ba zemi pour ba batela ministère. Ba mabala mingi ezo salama lelo eza ba mabala lokuta. Ba mabala lokuta parce que basi ya ba pasteur mingi ba longola bana na bango ba zemi pour ba batela ministère. Pe ba koma ba garçon mingi oyo babala bana ya ba pasteur ezali ba pasteur nde bango moko basalisa ba mabala wana ba mariage wana pona ko bomba ba zemi yo bana na bango bazwaki avant mariage. Na ina expliquer boy lelo tozali na mama moko papa Eric Epsinga yo makambana no basalaka soki ezaki bana bato mususu botie bango na YouTube botie bango wapi esenge na mino boyebe eloko moko bano babotami awa na bano baye poto bwana muke basambela te, ce sont des hypocrites. Ils en a parents moko te lelo ako tout à tolo ke yena bana na réussir ngana tikala jamais ko sala émission na attaquer bana bato na sala ke émission to encourager bana to bondela pona bango pour ba démon ya monde oyo ba toucher bango te. Angleterre, États-Unis, Europe, ils allaient construire sous l'onction satanique. Bana surtout au babotamia na ba oba yawa, so ba kotiawa, diable rebondissa bango. Alors, je ne me vois pas étant que parent, na vie na bota bana 4, 2 filles, 2 garçons, na adopta 100. Na za papa ya 104 enfants. Ba msusu na bango awa, ba msusu batika en Afrique. Donc, na koki jamais ko sala émission na critiquer bana, mais na ko sala émission ko pesa support na bana ko aider bango. Soki mutu moko lelo aloki na TV ou bien na ndako nazo tout atolo ki a réussir na bana na ye, c'est peut-être parce que azama yele mingité, parce que bana ne bazana na moins de 10 ans, maman moko benga inga, alobi ma bana na tunu yo za na bana na âge nini. Oh, moi na nga liboso za na 10 ans. Ngabi maman benga nga après 20 ans, o pesa nga sangwa mwana na. Parce que tant bazo ba bon bazo be mwana nga liboso titi o ya meti. Ala tellement kitoko. Bana ba pasteur mboko po ba tashinga po ba ridiculiser nga ba koma ko linga mwana na ngai ya mobali ko pese ba mbongo makamebele mwana na même lelo oyo ayaka sous l'église oyo nga nazo kambate parce que na suspendaki po angrosa ki mwasi lelo asambela na ngate po na suspendaki ake ko sambela kote mususu parce que mutu wana c'est un sataniste azobota bana bizengi azonga obebisa bana parce que ngaso na moni mwana ya mutu mususu aza pasteur ayepa na ngafuna benga papa mutu wana na tune mwana ayepa na ngapani eza ndenge moko bokoli mwana obi oza na bana moni na butu mwana voisin ye okola lise bongo te fo benga papa no yebise ke mwana no aza awa nga tellement naza strict bana basakana na ngati mwana na nga wangose mwana batu mususu na yebise fo bala fille wana pe na suspenda ye asala musala nzambe l'église te parce que banda l'église à Kinshasa azaki évangéliste. C'est-à-dire na tenaka bana nanga par rapport à la Bible. Mais autant la Bible bien pour mon même que Job azaki un grand serviteur de Dieu mais bana ne ba pengwaki. Bana ne bazaki ko kenomela. Bana ne bazaki ko kenobina. Awa nazozwa par ya bana te mais nazo sabino ke na edikara bana nanga. Soki lelo mwana nanga ya mwasi Samantha to Titi bazai pa nanga te ou ba na social ou ba ke na ba université kotanga c'est parce que rigueur eza na ndako nanga naza papa o ya dorlota kama sumuté naza jara ba pasteur oté lelo mwana ne ba tie zemi a organiser libala yemo ka bimisi bongo mwana bala et pourtant mwana mobali mutazo bala mwasi te mais mwana ya pasteur a mwasi mutazo bala mobali eza na ba ndako na bino ba famille na bino makamona futo lobela ngai nazo encourager le remonter soki mwana nanga ba pesi ezemi na ko ndimango na ko suspendre mwana na ko pinir ye mais na ko welisa te na bomba zemi ba ya ko bala ye
pour baloba mwana pasteur bali ndenge ba mabale belé ezo sala malelo mabala mingi ezo sala na bandako na ba wapi lelo na ba église ba pasteur nde ba bali bana mibali o ba ngose bana na bango complicité abasi na bango à le suite nango tellement mwana mobali wana ezaki guna été leva obota mwana moko ya mibale ekomi bitumba ekomi kabola police akoya parce que ezaki guna bango te bayembi mingi bazo bala te po babimaka na ba pasteur na bango bayembi mingi lelo na église yo mwana mobali oke olingo bala moyembi pasteur aboyi c'est ka bimaka na mwasi wana pe bayembi mingi mabala na bango esimba te po ba pasteur bazala ba makango na bango po bayebisaka bango babala te. Donc lelo oyo tozoloba ke na Proverbe 24:11 Bible zoloba nous devons délivrer ceux qui vont être égorgés. Soki toke na église à Silas na Bruxelles na Tony Silas moi si na kombo 6K nani wakokisi 25 ans te mama na ye libale kufa ye moko libale kufa mais assez aboti na mibali bana ebele pe azokita na Kinshasa kokendo bala mobali mais entre temps ayebi ki asa nyati mine pe a changer mibali combien calculer 6 avant délivrance azali mwana malamu depuis Tony Silas a délivré a changé mibali combien chaque année abotaka na mobali différent pour ça la kope ya kubadaka mibali babotaka na bango pour bapesa bango mikanda et église ya Tony Mobimbe yebi yango bakolobelo ko moko te po église wana etonda na bandoki donc banchor na banchor donc na utaki koloba ke biso bana na nzambe tobima na milliers ya ba sataniste mokili mombezo c'est la biso to délivrer mokili na ko telemela Satan tala 6K azan église à Tony ye na mama na ye aniatami ye 6K banda zo délivrance assez aboti na mibali 4 pour azan église mais asala ka cop mibali nyos bazanga mikanda fu babota na ye ba pesembo akope sa pasteur din église mobimba ya Tony Silas ba ye bien alors eza mawa mingi soki bozo kutana na église ndenge wana soki bozo sambela ndenge wana soki bozo sambela tolobaki ete ba pasteur ebele soki mwana pasteur mwasi abali bo calculer date à mariage na ye au moins après 4 mois 5 mois 6 mois aboti or zeme za 9 mois c'est-à-dire pasteur na mwasi pasteur ba mo déjà que mwana ba ngoseye ba arranger na mobali aloba na mbongo te ba mo ba organiser fête ba pesi mobali mbongo aya kobala mwana na bango église bino kolobi mwana pasteur abali nzoka bazo bomba zemi ba mama mosusu o ba kokite bazo longola bana na bango se basi ba pasteur bazo longola bana na bango zemi bango moko alors balobi ba pasteur bazo bomba bato po ba batela réputation na bango c'est-à-dire ministère eleki vie ya mwana o bazo bomba ya koko na bango alors eza mawa mingi ngale nazo telema nazo matana créneau nazo ko telemela bana te mais nazo telemela système mabeza na bat église ba pasteur a solo bazali ba sali na nzamba solo bali mais ba sataniste ba ali bible alobi a pesi biso nzamba pesi biso pouvoir ya ko telemela Satan alobi résister au diable il fuira loin de vous alors ya mwana tozo le yemba nazali na Yesu gai nazali na Yesu oh nazana Yesu na motemo yanga nasimbaki elamba na ye oh Yesu abikisi ngai na pasi nazana Yesu nazana Yesu nazali na Yesu nga nazali na Yesu na motemo yanga nasimbaki elamba na ye kolo Yesu abikisi ngai na pasi mama libanga na ngai oya sika o ezali na kombo ya Yesu Masiya solo ezali na elembo ya molimo na ye ngai na kobwaka yango te mama
libanga na ngai ya sika. O ezali nelembo ya Yesu nasiya. O ezali na kombo ya molimo na ye. Ngai na kobwaka yango te. Aksanti sana Bwana. Aksanti sana. Oh aksanti sana Bwana Yesu. Aksanti sana. Oh matondo mingi nkolo matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Bien aimé, esengeli kokumisa Nzambe konetole kosanzola ye, kotika ye atalisa yo esikani ya malamu yo kosambela. Tala armée de l'Éternel, ezalaki armée de l'Éternel ebiso zai kuna. Mais lelo ekomi armée des ténèbres. Esika batu bazo kufa, bazo kunda batu mikolo nyonso. Pe batu bazo kufa na sida oyo pasteur na bango moko azo pesa bango. Batu bayaki l'église, ba protocole, ba danseuse, ba chantre, ba nini. Ye moko mokambi église azo kabaka sida bana wana bakufa. Et l'église est entourée na ba sorcier. Alors apôtre Ben Shaddai eza mawa mingi po nzamba kotuna yo. Eza mawa mingi po zo sala mosala na yo te. Oko sala école de Tyrannus. Oko sala nyonso mais ozo teya ni ozo encadrer ni. Ngai bana oyo nazo encadrer. Bana oyo baza na sama kolonanga na kotika ta moko te abana koboma bandimi. Abana kolia bandimi. Mais oyo tozo mona na armée de l'Éternel ba tutu ba yebi yango bazo bomba ngo komi complot mais bandimi bazo kufa ba yiko sambela bazo kufa mokambiye mo mutazo boma bango. Bokomisa un secret d'état. Alors etali bino. Tozo no bonde la osenga na Nzambe loboko ne mobali ezala likolo na biso. Poete ba don atia na kati na biso. Bonzambe za na kati na biso. Ebima epesa ba solution na entourage na biso. Ndenge Sentinelle TV lelo. Eye komema réveil na mboka ya poto. Ezo bimisa ba faux prophète, ba faux pasteur. Pezo tal sabana na Nzambe nzela malamu. Yo pe lobi ozwa flambeau oyo continue nango to bonde libongo. Nzambe mobati. Nzambe motombo. Kombono Adonai, Kombono El Shaddai, Kombono Narcisse de Saran, Kombono Cèdre de Liban, Kombono le soleil levant, Yondo Benga Kibiso. Bible lobi, le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu. Tikete ba o nyonso yo kela bango po baya ko sala musala na kati na bilanga na yo. Po baya ko bimisa ko stopper monde des ténèbres, ko stopper misala Satan, ko dévoiler misala Satan, ko bimisa poisa misala Satan. Et monisama na basali na yo, na bayembi na yo, na bana na yo, yoza nsambe, oza mobateli, oza motomboli. Ozali nzambe, otonda nguya ye, o ngana tatoli ngolo na yo, bolingo na yo mpona nga, etindi na gumba mela yo. Ozali nzambe na mawa ngana tatoli ngolu na yo, bolingo na yo pona nga, etindi ngana gumba mela yo. Kola yo lingi na mingi na moni yango na bomoi na nga, wana nazala kimitere ngano, orokotaki osukolinga, okomisinga moumbu na yo, onakopesa na yo nini, pona maso salelinga, ngana pesa na yo nini, pona maso salelinga, nana pesino meresi. Merci Nzambe pour biso sur toute route na armée de l'Éternel. Tokoka ipe ko pengwa lokola désiré basenga pengwa ko bota par-ci par-là. Tokoka ko pengwa lokola ba oyo nyonso batamboli na kozanga ko banga yo na ba aventure na solo kana nyonso. Mais toleki na école wana tozu moko na bangote. Tozu moko ya misala na bangote. Pelelo tokomi kotala wana musika tolobi baza na bonzambe te po tokokani te. Kolo bimisa ba oya yo baza na kati na mapinga.
bimisa ba oyo baza na kati ya l'église lokola ba mutombo akomi ko bimisa batu ba miselekete akomi ko bimisa batu ba nyoka mais mu koloni na ko bimisa batu nyoka ko bimisa batu lion des tribus de Juda mutombo kalombo so aza vrai apôtre abimisi miselekete abimisi magorodo abimisa pe lion totala soki ya ko yuko dompter lion wana nzambe kutana na basali na yo o babungi nzela établir bokonzi na yo l'église corps du Christ lelo bonzambe ekomi bo aventure lelo batu bayaki na église po basambela bazozo basida e banani bazopesa bango ba pasteur bakambi e batu tu bayebi yango bazobomba ngo nyoso tu po bana wana bayaki kokwara na yo bayi kolungeloki na yo bayi koluka bamona bonzambe na yo nzambe kitosala Yahweh 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 Kitisangu ya na yo nzambe nanga N'eglise na yo Kitisangu ya na yo nzambe nanga Na la moso mondiale Kitisangu ya na yo nzambe nanga O na bana nanga ye Kitisangu ya na yo nzambe nanga Na ba église kambami na ba pasteur abamongo po baza ba escroc nzambe Yahweh Kitisangu ya na yo nzambe na ngai Ona ndako na ngai Kitisangu ya na yo nzambe na ngai Ona ministère na ngai To monde la maona nzambe kita likolo na église maona nzambe kita esika bazo sakana na bana na nzambe to monde bona komona Yesu Kristo maona yo kita na église na yo maona yo ne kita na sika nyoso bazo salela yo maona yo kita na sika nyoso batu baguma melaka yo maona yo kita na misala nyoso tu oyo bana na nzambe mibale bisatu basangani ba pasteur ya solo bazo chola bango bandimi bazo yate bandimi bazo pesa pe mbongo te esika lokuta nde place bazo kende bele pe kopesa mbongo kumisama na onetula mana osanzo la mana yo loboko no likolo abasali na yo loboko no likolo na église na yo nzambe azolokumu bao baluka komona ba photo ya musala na tika na Kinshasa boke na Facebook na nga ya messager Didier Songo bokomona ba photo ya dimanche ya lobby bokomona ba photo ya église onga na tika na Kinshasa oyo za kambama na Pasteur Gauthier on alaki shege na bonde la pona tikala l'église musala na ezatilelo bomona ndenge yali parce que tozo ya apona koloba pa en pambate to sala kamisala toza na l'église toza na ba pasteur oyo bazo kama mana sima na biso penzambe akoleka na kobatela bango loboko na nzambe ke lokita semaine bana bazo banda classe na France babandaki na Angleterre bao banda lelo bana na biso pornographie homosexualité ki banditisme oyo bakoteya bango na classe bazwa ngo te bana na biso baza na protéger na puissance ya Saint-Esprit maloba nyonso tu baenseignant bakoteya bango ya lokuta ekota te na bomo ya bana na biso tobondeli bona komona Yesu kolole biso zako kola école ezaki esika malamu otinda bana po tozaki formé mais lelo école esika ekomi esika bana bazokende ozwa kindoki bana bazokende koma bandoki bana bazokende koma babandi tikete makambo nyonso bakoteya bana biso lokuta makambo nyonso bakoteya bango mpona batombokisa bango bakomisa bango bapede balesbienne bana bachrétien ekota bango te puissance ya Saint-Esprit eprotege bango puissance na yo ezala likolo na bango baprofesseur to bachicha oyo bapede to ya balesbienne baapproche bana na biso te puissance ya nguya komono eprotege bana na biso tobondeli mpo oyo ozali nzambe nzambe mobate soki obateli bana te nzambe nani mosusu soki obateli bana oyo babandi klase te nani mosusu
Bobele yo papa. Bobele yo papa. Bobele yo papa.